force vive ya territoire ya Luozi baza telema ya kotomboka pona likambo etali bac parce que territoire ya Luozi eza na Congo central bandeko baolanda biso na Poto Brazza partout au monde faut boyeba ke territoire ya Luozi eza na Congo central na province ya Congo central. Alors force vive ya territoire ya Luozi batomboki makasi. Alors yo oza mwana 10 secteurs oza na Poto partout au monde oza mwana Manianga zwa video oyo panza yango ekomela ta chef de l'état ekomela ta gouverneur alanda yango ye moko ayoka yango na sango te mais alanda yango ye moko ayoka force vivre ya territoire ya Luozi balobi nini surtout na makambo etali bac na makambo lisusu etali banzela. Bandeko nanga yo nano s'abonner te, abonnez-vous à la chaîne La Voix du Congo Central Télé. Ta la place bakomi abonner, cliquez wana et puis romona ngonga moko ebimaka wana, activez ngonga wana. Hein? Donc abonnez-vous déjà à la chaîne pour que Olanda kaba information vraie et fiable. Bandeko nangai tokoyoka makambo oyo ebimisi force vive ya Luozi. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Alors, sans plus tarder, Tolanda Bango eza premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode et puis cinquième épisode. Mais les lots la bino na nous deux épisodes. Premier épisode na deuxième épisode. Tokoye la bino lisusu tocha troisième épisode na quatrième épisode. Toko multiplier ngo mbala moko toche cinquième épisode. Mais Tolanda na no bandeli boyo kakeno chaleur eza na kati ya territoire ya Luozi pona likambo etali baki Tolanda. Nous parlons toutes ces langues-là. Et vous les complexez, vous de la diaspora, qui êtes là toujours capable de faire des Congo. Non, ces messages s'adressent à tout le monde. Et ça, Kinshasa, gouvernement national, c'est pour cette raison que nous allons parler langue oyo bato so bana fasté ya oyo. Lelo tozo solani, lelo tozo solana makambo oyo etali oyo pesa kanda na population Luozi. Parce que solo ya bac. Ça fait un mois bac et ça a tombé en panne et na un mois on a besoin de bricoler. C'est du bricolage. Pourquoi pas ça qu'on bricole? Parce que le numéro 1 est exécutif provincial à une visite générale dans l'Ouose. Des bricolages comme nous nous disons ceci. Biso to lembi ba promesse. To lembi ba promesse. Depuis 2023, l'Alexandre so kok moka ba ke sala manachani métal. Oh nani, maman bengisa ki ministre ITPR na nini na Sénat kuna. Luozi esili match esili batu bacheli so boy. Déjà tozo bakasika. Tolongwe kuna, premier ministre Zakoya, toyoka so de mamba lekano, la premier ministre arrive à Luozi avec un nouveau bac. Et longwana, organisation pour auto sala so $1 ya bac so bac keto. Ba leki to comme lombo bakasika. Tolongwana. L'honorable président assemblée provinciale, batuake déjà na nini na Hollande. Baki ko tuna bria saka bakasika za combien? Siko lelo. Nini tozongi lisu na bricolage. Et ressort ya pamba. Le ressort ya pamba ya gouvernail. Et ça lui un mois. On a qu'un gouvernail. On a dirigé bac. Mais on ne vous dit pas que ce bac-là est troué. Parce qu'on a un ciment blanc. Ça, il faut se le dire. Parce qu'on a un ciment blanc. Donc, comme à un niveau que n'est qui dit Dindaka. En 1994, si jamais 95. Et là, il faut vous le dire, ce bac, dans quelques jours, ils ont totalisé 30 ans. Et c'est ce vieux coq-là, n'est pas où la main pour gouverner à Wakatana. Non, s'il vous plaît. Tolembi, Tindaka Bino Ponani, Nini. Vous êtes là pour la population ou vous êtes là pour vos ventres, vos intérêts privés. Égoïstes. Intérêts égoïstes. S'il vous plaît. Non. Tolobi Boye. Baki wana atabo bongisi yango nde bozosala ndengona. Mais la population de Luozi oya vandaka na Luozi a lobby aboyi na ye baki akala baki asika. Ce qui gouverneur akoya s'il vous plaît papa gouverneur. Tozoyoka ke déjà que 15 millions moko boye defamaki. Pona kosomba baki asika. Soko sengi na nini? Pona souci na biso. En tout cas s'il vous plaît. Kotalaka intérêt ya 40 députés. Mais tala intérêt ya territoire mobiba o babika d'outre-mer. Tonito yeba. Bokaba biso na Brazzaville. Toto zaka na kati ya territoire na kati ya parmi les 145 territoires, s'il vous plaît.
Donc, sauvons notre territoire. Tout ça, ce qui est en accord, est-ce que tout ça fait la semaine prochaine, gouverneur Ayaka, tu n'as pas de excellence, ça peut arriver à Katikati, Obeti, Batutika, Libanga, Bobino, Sobodini. Tu vas dire all was Bandokabali, s'il excellence, s'il vous plaît, avec tous les respects. Je pense que l'honorable président a expérimenté, à sa vice-ministre ITP, et ma camarade Salamara, Bosolola, Louosa a besoin de nouveau bac, mais Louosi, allez, réparation à réparation. Mais je vais aussi parler, excellence. Nous exigeons aussi le retour dans l'immédiat de la brigade de l'office des routes. Office des routes a aussi géré bac, mais avant d'être matadi. Mais bac est ça, mais avant d'être matadi. La recette est na matadi. Mais ceux qui sont tombés en panne, il faut pas déranger nos excellences. Mbongo wana oya ba recette à tous les jours et que ndaka wapi ça la kani. Nous exigeons les retours à office de route pour bangonde baza expérimenter ceux qui ba ke kufa yo sala ba kampio ke zakuna ba ko tesa la peloko ba ka nini pe zakuna. Musala bango wana to lingi ba ki asika mais ayant de la moko pe na brigade ya office de route. Les restes en tout cas je vais demander aux amis de me compléter. Bangaka bien avoué le Congo, Bangaka bien avoué le français, et pourquoi pas aussi, il faut parler aussi portugais, nous sommes là. Donc, je pense que c'était sa capitale, mais nous vous disons ceci, Soki Kakabo insisté, nous nous préparons déjà la semaine prochaine pour une grande manifestation de grande envergure où on va paralyser la cité de Louosi. Nous allons associer tout le monde parce que nous exigeons, et ça doit n'abisso, et nous sommes dans l'obligation, il y a Kosenga Yango, merci beaucoup. Voilà, nous venons de suivre les cordons de la nouvelle société civile, également cordon de la force vive de Louosi. Et il y a Menivova Maka Menivova, allez Boaboutonadiaka en face, il y a Tata Kiple Mikangamani. Tata Kiple Mikangamani, Oyoki Oyo cordon à lobby, Nini Okobiko Bakisa. Bon, merci beaucoup pour la parole. Je préfère Nalobana Lingala, peut-être moi Melimelo. Mais sincèrement, ce qui est pour la émission Oyo, Boyo Kabiso bien. Problème est ça émission Oyo eza et bandeli yakosala éveil de conscience yaba na Louosi Oyo bavandi na Louosi Oyo bavandi na Kimpese na Matadi na Kinshasa na Poto soki yo oza mwana Louosi ya solo yebaka ngoke tozo telemisa bino conscience tozo réveiller conscience na bino bo comprendre que soki oke awa na ndandanga awa na frontière place baye ko sala bornage de frontières la démarcation des frontières tango bakomi wana ngamoko nazala sur place à son temps c'était le gouverneur Gibandu. Je suis arrivé, je vis juste à la limite. Donc tango uti Tombo Manyanga tango komi na limite wana. Donc nzela nalobaka makadam. Nzela bien entretenu. Na ba gravier. Donc ozotala penza ke nzelo yo libulu ata moko ezate. Soki okomi na Tombo Manyanga makadam ebali. Et c'est partout kuna na Brazzaville parce que tokendeke kuna. Mais soki oye kaka na limite wana papa. Obandi côté ya RDC. Oko sala 2 jours, si tout ce qui mboule beti okotambola te. C'est quoi ça? Mais bakondi boza wapi? Vous ne remarquez pas tout. Mais tout, il y a des taxes qui viennent, qui sont perçues. Bato kangama, bamande, tout ça. Maintenant, allez-y voir. Nzela ya sundi mamba de la Kenge. Combien de secteurs ezakuna? Olongo awa, Mbandangoyo. Kimumba, de la Kenge, totalement enclavé Nzele Zate. Qui doit faire ça? Kimbata, Nzele Zate, Nzele Katana, qui pense au Katana. Et comme il y a récupération politique, tout ça, on Kingandi, Alinga Sala, Kingandi. Entre-temps, société civile à Kenda Kuna, société civile, Bozo Salamoa, ba cotisation, na difficulté, Boke Kuna, Boke ko découvrir, tout ça, les SOS, Batuba Yoki. Voilà, la récupération politicienne arrive. Donc tout ça, ezoko zongi samboka na biso na sima. Yango wana, poto trouver solution. Toza penza, toza susu na po parce que ba promesse ndenge ba uti loba. Ebele loba mi eloko moko esalemite. Nous sommes délaissés.
pièce ya bac ndenge ba lobby chaque fois. En tout cas na banza bakoko pe bazoyoka biso notable na biso azawa akoloba mais retenez pour te faire entendre mongongo na biso. Nous allons organiser une activité de grande envergure et toute la diaspora. Nous demandons à tous les Louosiers partout où ils sont de se lever comme un seul homme pour s'associer à notre manifestation et tous la population nyonso ya Louosi jour wana ba activité ko salema te et loko moko te ko salema biso tuna bana na basi na biso toko bima na balabala ndenge ba uti ko loba est-ce que tozalaka na RDC ou bien pour fleuve za wa bazokanisa ke tozana Congo Brazza. Amen. Donc voilà un peu ce que nous demandons au gouvernement tant national que provincial bino pe ba elina biso vraiment na yebite soki par exemple bozo banga koloba kuna soki te o bako boma bino mais toko waka ka pona population ngoti. Donc vraiment mettez-vous debout nos élus, associez-vous à nous au gouvernement à comprendre que tous a vraiment la difficulté. Voilà un peu ce que j'avais à dire pour la population na biso bino nyonso bokolanda biso boyeba ke activité toko sala de grande envergure muto ko empêcher biso